Bienvenue mesdames, messieurs sur FM Télévision. Encore une demi-heure pour terminer complètement ce dernier numéro de Morning FM de la semaine. Je vous rappelle à la fin, soyez au rendez-vous. On va célébrer les anniversaires avec tout cela ce jour qui célèbre leur anniversaire de naissance. Ils sont nombreux en tout cas. Vous allez le voir sur nos antennes dans quelques instants vers la fin de cette émission. Alors, nous avons le président Jackson Mbala, Oyo Azali, ya Fondation Congo Tozala na Bolingo, président Jackson, habitué d'ailleurs, il y a émission Morning FM, Mbote Boye Imalam. Mbote Makas, merci les journalistes. Boni santé. Non, santé, ndenge tozola la kola mokaka to komisaka yemei. Nzamba zo sali la biso ngolu, yango wana tozo peseka matondo mingi. Depuis l'anniversaire de FM Télévision, oui, depuis l'anniversaire, on a gagné 3-0. Baganyaki. Baganyaki, puis grâce à la bénédiction, to Kolobayango. Alors, on a rappelé les sous, on a demandé quoi sur l'andabiso, aux alliés présidents de la Fondation Congo, tous à la Bolingo. Est-ce que Congo est à la Bolingo? Président Jackson Mbala. Oui, lelo, papa nanga, oko eskize, na mekana no koloba, po otunyanga mutuna malam. Oh nazela ke otunanga est-ce que Congo ezana bolingo peut ça dit combo ya fondation na yo bon eza combo ya fondation nanga bomoni ba église ebele na sortir ebele ba tiaka ba combo ya bango moko na kacha eloko wana nde place nazo senga l'état ke ngaso nazalaki pasteur nazala na besoin te ya gym na offrande parce que ezala mosala moko gratuit nzamba pesi biso gratuit marqué que musala wana pone tamboli il faut moi musolo mais il faut que senga musolo wana na ndenge lo bamani yango na question na yo olobi est-ce que Congo ezana bolingo président Jackson Mbala pona ngai tango na lobaki ke fondation Congo tozala na bolingo ça veut dire Congo ezana bolingo te na lingi na peso eloko moko ya kolakisa ke Congo eza bolingo te. Ce qui au moins tant kendaka élection ezalaka pona to aider ba population kola ki sabango amour mais njoka lelo échanger et que to kendaka pona to luka misala ya privé na biso na bandeko na biso donc ba politicien ba ko luka pona intérêt na bango moko intérêt na bango mais normalement politicien il faut aya pona bolingo ya mboka mobimba ozoyoka eloko ya liboso na koke koloba mboka na biso lelo oyo soki na bimisi fondation nanga koloba ke Congo tozala na bolingo ezali pembeni ya kozala pembeni na président Maloa nenga lobi ni le droit d'être seul sur la terre na lingala ndenge nga na lingaka français te na lingala lingi koloba ke muntu moko te aza akoki kozala kaka na bomengo esengo ye moko na se ya mokili koya kosangisa lisusu oyo elobami ke Congo tozala na bolingo soki nazalaki muntu na komaka histoire il faut kozwa idée ya président Maloa kozwa idée ya président Jackson et puis koluka mukua bongo Félix nazoloba artiste Félix Oazwe quoi naba makamuna ya loba kozwa pe na maître artiste mususu Jean Goubali Kalal parce que wana ne basage nanga soki ozwi ba histoire na bango osangisi yango ko sala ngo buku mobimba ya kotangisa bana na classe tolongoli bajoko kawo bakia créer l'embouche tellement na Congo siko tozalaka motema mabe ata moninga bimisi ide na ye ata bimisi proverbe na ye moye basale lango ezate kimbango aloba muntu mundela kokoma muntu mwinda koluka koma muntu mwindu boye boye aucune personne akoma na histoire ya kotangisa ke muntu mwindu moko aloba boye pourquoi parce que tozala na mwa en moko boye na kacha motema ya ke toko favoriser muntu mwindu te ya ngwana mona ka chaque fois na lobaka Congo tozala na bolingo alors le président Jackson Mbala mutuna ya mibale
Olobi opesa kombo ya fondation na yo Congo tozala na bolingo parce que bolingo ezala kité. Oui. Mais le salimi ko bambula ebele depuis fondation ezali na bon moyeza ko exister. Est-ce que Congo comme na bolingo to mutuna mibale fondation sali nini pour Congo ezala na bolingo? Merci beaucoup. Na question ya lelo, est-ce que l'ota kinga nde na bandaki ko boule? Depuis to bangi na 2013 tina moi ya lelo, tozolo bakaka Congo tozala bolingo. Congo tozala bolingo. Nanga moko na komi victime ya ko banda ko beta mape na ba homme politique. Pourquoi na ye komona ke pona toko mabolingo, il faut biso nyonso to se mêler na niveau politique. Soko lingi omeka kolakisa ke pourquoi toza bolingo te? Bako yebisa yo obandi koloba makambo ya politique. Papa, par exemple, lelo fondation nanga bomoni na ucho fêter 10 ans et anniversaire awa. Fondation ezokende ba 20 ans de carrière. Papa, nazo peso kaka eloko moko. Nakati ya fondation, tozana population, tozana ba jeune. Ba jeune wana bazate ke to banda ko kabela bango mbongo ndenge tozo kabela bango to pesa ba mama maputa te. Mama ya 50 ans, 60 ans, aza makas ya komema ata mwa poubelle moko boye ko kende ko boaka. Ce sont les travail. Alors siko ba o bazali kolo na biso bazotala biso neti tozo loba exemple nazo pesa kolela oyo biso banangaliem. Lukunga esika en politique nyonso alinga ko chamiso pona postuler. Tozana kacha kokemba. Toyebite tozana papa ou bien tozana mama ou bien tozana yaya. Pourquoi tozana kati ya elanga soki botali bien tozana elanga mais soko ozui DGC barré okiti ti pompage okokuta mai ndenge zoki tokolo ba peut-être kuna mbule betaka zo siko poubelle ba poubelle ekomi ke soki ozana maison na yo liboso ya canal wana okotoka kaka wana otie likolo et créer pe embouteillage. C'est quoi en tant que na bolingo ya mboka na biso parce que quand on dit bolingo to lo bake zala na bolingo il faut zala na bolingo abato ozala pe na bolingo mboka na yo mboka ezaka ka moko yo nzamba pesi biso ezaka Congo ata lelo kanjinga okokende kokochisanga na prison ya poto te okokochisanga na makala na mboka na nga soko identifier tellement na étranger te na ape mwana krisa mananga te po oloba aza ya États-Unis naza congolais na mwana bakwa kahanga bena nyanzana. Ça veut dire oko soko lingo tindanga na mbujima ezaka Congo na ana isika okimate mais soki na tie motema mabe na mboka na biso papa toko sali lokote balabala wana beaucoup mestre na biso ya ngaliema nazo senge en tant que président ya fondation Congo tozala bolingo ameka kotala ngaliema ezaka ka côté ya communauté parce que par place président Azali ezana ngo soin mais yaka kaka DGC banda DGC barré qui tati pompage na son de moutons na sewana okomo on dirait tozana chef d'avenue tokozana na chef de quartier tokozala pena beaucoup mais c'était ce qui totalement bien. Alors j'ai un sali moyen nyonso ya koluka beaucoup mais baboyi kokoti sanga audience nanga rejeté parce que biso tozana ba jeune basalela biso ata bolingo to banda kolongola ba fulu ba pesa biso autorisation yango ozomona bolingo ezate moyen pe to salisa ngo ezate po tokokoyela ka victime awa kosamba ya mobola ekoma net lokola péché moko boyi baroye biso ozo ya kosamba oyo yaza autorité yoza moto pambo za nani tieki français na bango batiaka wana déjà okokwe yango biso moyen to sala ezate mais mukolo tokozwa kaka muntu ako soutenir biso bokomona ba œuvre ya mais nata mituna mibale sous président Gerson Balako kayo koloba bolingo ezate na Congo parce que fondation ezali na mission ya kopanza kokabola bolingo na Congo fondation essaye ni pe sunga bato bakoma bolingo wana kesha ni boso ya mibale ko kayo fondation Congo to na bolingo ezaka soutien mon côté
donc ngoi sabiso ke muta soutenir Congo to na bolingo azate. Oui, nazo bandanano na eloko ya liboso oyo lobi fondation esali pour bolingo ezala na Congo. Oui, fondation ya mingi asali ezana ko changer mentalité ya ba Congolais par rapport ya soko kitchen lokola esikanga naza okoyoka bakoyebiso ke garçon oyo alobelaka bolingo ya kolinga muntu tango azana vie ekenda lisusu na mataji okoyoka ke lit na yezalaka bolingo. Ça veut dire tellement tozana soutien te oyo ya muke soki muntu aye na yebisaka ye ko kende kaka ko senga te ya muke oyo to pesio il faut olukela ngo maye o bakisa yango voilà o bakisa yango olie ko senga kaka ko betela muntu leader umela te soki to pesio ya muke yo pe sala o ya minene fondamenta oyo tokoki koloba ke tozala na ba projet na biso ya bilanga tozala na projet na biso ya hôpital mais moyen de financement nde ezalaki te mais ba idée ekufeli biso kana moto. Est-ce que na kati ya fondation koto na bolingo ezali? Ouais, entre ba membre na président na bango yo ezali? Oui, ngai vraiment na ba membre na nganyonso soko moni na koyela ka pe victime ya basalela nga mabe lokola na anniversaire na nga oyo ucho le 8 mars ba poisonna kinga. Est-ce que yoka kina yaki na télé na lobby muto poisonner nga na saliboy na bunji na ndenge nga moko na lobby o ba poisonner nga bana na nga o pe ba bikisinga bana na nga. Ça veut dire ya motema mabe na motema malamu bango nyonso bana na nga po nga na lingi bango nde yango wana muto soutenir Congo. Fondation na yo azati surtout comprendre bien. Vraiment atabadon président Jackson Mbala azati. Omoni soki na yebisi yo ke ntina moyi ya lelo. Mukanda na nga ya kosenga ya ba soutenir nga ekotaka na bureau ya maître Maloa Bilofas. Ngai na tikala kosenga o bokabela mais nazelaka kaka ndenge baloba mujima tokisha uyeta chumoma cha koja. Ça veut dire ndeke kichisa motema okozwa mbo mais autour bango pas au côté c'est président Maloua. Oui. Mais est-ce que Kenabe c'est la même démarche à kosenga soutien président Jackson Mbala? Réalité na ko betango na TVT. Na zamwa na mukie. Te ça di solo de solo. Réalité belé bazo na biso ba vérité. Voilà. Soki bato bakangisa président Jackson amichaki a monaka neti ya koka na kokate mais na boya ka ba condition eza kosunga ya muntu moko boye soki asungi yo pono pambo amana eloko zo sala wana emonana mais na kotisa déjà banikandi belé réalité oyo na monaka moyen na njima siko moi eloko wana ezate pona koya ko perdre na bato oyo na eloko kutu na aloba ke tozala bolingwango na komi ko sala autrement oyo na ko assurer bato bakanga à partir ya lelo o tozana yo na kolobelango pe dimanche le 14 oyo tozobeta kalate masolo ya dimanche na koyebisa bato ke soki Jackson atezolo na sete mukolo pe makangi pe mate mukolo moko te na ko céder fondation ou bien fondation ko tika na kokufa te. Même président oyo tozana ye Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi a reconnaître ngaité. Même président oyo akoya un jour fondation ekolobama na monoko ya mokozambo. Ça c'est très important to CP na ba détermination wana président Jackson mais faut ça là quand même premier pas pour bayo mais peut se trouver bango to senti ko bien on a motema na mobimba fondation kokufa te boni masolo ya personnalité juridique parce que mbala l'équipe to beta ki solo la mais to sukaki nanzela est-ce que déjà bo entamer ba démarche pour na ko se mettre en ordre pour soucier ba ebele ba ndaka yo oyo ba yebi misala ya Congo tozala na bolingo ba olinga ba mona te lobby ba konza mboka bakata misala ya kitoko Congo tozala na bolingo. Est-ce que vous entamez déjà la démarche de personnalité juridique de ministre de la Justice à Siengaki? Ok, likambo wana tozolandela lokola babiso tozanga moyen tozanga pe na mutuka oyo ekotelema liboso ya mokonzi mokonzi pe alobi ke mutu moko ya malonga ye
to yamba ye talaka soki na ye likolo ya moto na lobi na ye pona na monana na ministre ya justice bako yambanga tout d'abord na kozwa nano français ya makasi avant kutu bakangisanga français nde ekokimisanga po ngambo koyo eloko so olingi na kima banda ba moya français eloko moko na monaki na ba réseaux sociaux tozolanda na moni quand même maître avocat moko mutu moko azolandela pe biloko wana azolobaki selon norme ya F90 ndenge bato bazwaki ba F90 soki esalaki 6 mois selon justice selon ba maître avocat ndenge baza soki esali 6 mois ou bien 2 ans 3 ans normalement eloko wana F90 ekoya personnalité juridique ya sortir wana po liboso tango biso tozwaki F90 babanda kolinga kopesa personnalité juridique te to umeli pe na ba F90 yango alors selon ba article na bango il faut F90 et comme net lokola personnalité juridique na biso soki ministre ya justice alingaki akata F90 alingaki nanu akende otala ba article oyo misusu wana mais tellement tozana mboko oyo olali olamuki makambo échanger selon bongo pe ya moto ya ngwana omoni soko lobi olandela zala pe makasi ya mbongo koyeba olandela nous promettre quand même na batunyu subalanda Congo tozana bolingo ko lâcher le côté ko continuer toujours ko militer pour na fondation ezala place wana papa na ngayo ne nazo zonga na maloba ya maître Malua bato ebele ba excusenga na flataka motote parce que beaucoup yo kaka na zotanga maître Malua on dirait que non parce que na ye na chaîne na ti c'est azale seul papa président oyo niveau nanga mobola moto alumba solo sa solo ya parfait oya yambi alakisi linu ya suka encourager les autres kolobaki kende liboso liloba moko ayebisakinga que aucun jour namona yo na politique et aucun jour ko laisser fondation oyo ekufati nazo asseré bato tango na yaki to ka liboso bomonaki na lingaki na lelata na yoka likamwa ya F90 mais nazo tikala na maloba ya maître Malua kolobaki na kotika fondation te voilà et puis okolela lisusu te na kolela te ata tozalaki 1000 bato batikali mibale mais kombo ya fondation Congo tozala bolingo ekobunga te. Merci président Jackson Bala tokomo kene vers la fin to beta masolo ya dimanche 14 juillet président Malobambo Kayo ninyo bombeli biso ninyo lengeli pona mokolo ya dimanche 14 juillet fondation Congo tozala bolingo et prévoir nini tozo Kayo. Merci beaucoup pour la repesa nga parole na meka ko expliquer bato makambo zo le ka dimanche on a yebi na ngali ma ba yebi ka ke concert moko zo beta makuna président zo beti sa concert oui dimanche le 14 et kozala à l'occasion de madame Fifi Kalumbwe oya zapeji moko ya journaliste ya FM voilà o téléspectateur na biso voilà, vraiment moi c'est moko ya bwanya oyo atalaka comme président pour te comprendre journée à dimanche ezali pona madame Fifi eza fondation Congo tozala bolingo a organiser yango spécial kaka pona madame Fifi na monsieur Patrick Kitoko voilà bangonde bakozala honoré voilà bangonde fondation Congo tozala bangonde fondation a créé événement wana kaka pona bango tout à fait alors même tout que non malem président personne bala choix ya eko Fifi Kalumbe pona ni Congo tozala momoko akanisi mopandi sango Fifi Kalumbe. Oui, mutuna malam madame Fifi ou bien journaliste Fifi wana aza mama moko sœur moko mwasi moko oyo azozo muntu valeur selon ndenge azaleli. Est-ce que yeba kazara ya na ngai azaya ya na yo ah oui mokolo
Aza yaya na ngai. Kaso na bingale kinai. Oyebite Mais limbisanga. est-ce que tu es bengi si otuni biso famille? Est-ce que tu yebi ko bengi? Bon, limbisanga. Oyebita waleka na émission parce que nanda kunanga chaîne moko itala makezala ka FM télévision. Moi moko chikote mwaka. Chaque fois alobara jeune fille o azala kitoko. Je muso na ko cha ilito na lobi papa aza mama mukolo. Abimi lokola jeune fille bona lobi aza mama mukolo mususu mona ye. Comme les garçons à lobi tunaka. Chikote talanga bien. Talanga bien Chikote yokaye. Chikote. Omoni ça veut dire à compliquer batu na TV. Mais nga na yebie aza mama aza vraiment ya batu. Alors choix porté sur Fifi Kalombeza pour la nini. Voilà. Et là, on est installé qu'il y a parmi les bateaux sélectionnés pour honorer mon collègue dimanche 14 juillet. Et là, on est sali biso pour na tokanisa ye. Soki tozalaki na mbongo, mais na lingana annoncer ata pour na kosombela ye mutoka. Pourquoi? Banda na 2013. Ba journaliste nyonso baza formé par les artistes na batu misusu basala déjà ba kombo. Mais les seuls journalistes à Salinga, président Jackson Mbala, pour na koma lelo visible na misu ya bato. Fifi Kalumba. Fifi Kalumba. Journaliste à mon côté, à koki kotombola musapilikolo alobi artiste oyo, ou bien comédien oyo, ou bien tiktokers oyo, ngande na bimisie. Ce qui aza aya na tchena défi. Madame Fifi a télémi, journaliste wana télémi. Alobi ke artiste moko songolo pakal ngande na banda na ye na kimubola ayebana te ngande na tombola ye akomi oyo azalelo. Donc ezali titre à reconnaissance. Il y a reconnaissance depuis création. Ah, thème na ngwana. Voilà. Alors pour na ko dévoiler sécurité, au lui azali ndeko Patrick hein. Oui, Patrick quoi isa pour na accompagner yo hein. Oui, Patrick Kitoko accompagna kingai na niveau ya ba théâtre. Pour na banda ko sala théâtre na zalana. Il est pas artiste comédien. Té aza cameraman. Cameraman. OK. Msiko ye azalaka na internet na ye, je pense à un site na ye YouTube Patrick Kitoko Lissos. Alors azalaki soki na bengi quel que soit nazalaki na eloko te au mona bana yebisanga papa to yebi vite vie ezaka o tozomona lelo te mais to yebite place okozale wana nante nazala na likangisa kozala président ya fondation so ina sali tournage bato bazo finganga mbongo na ye ya kolia azozwango azochana ba tournage Patrick wana azokosa kosaye mais à travers ya ba image wana na ye kozwa ba archive nanga na chena chaîne moko chaîne wana tango ebanda koleka nazo futa tango ebandi koleka ti lelo na komi président la fondation. Mais pendant au ticket théâtre pour ni pona koyeba kaka masongi bon na kati ya théâtre nga naza na carte na nga na mikanda nyonso ya théâtre pour nde naza boye nazala trop logique na kati ya théâtre omoni bato bayebani nyonso wana bayebani na sacrifice ebele bolimbisanga bomoni père na biso vie na biso collègue na biso na théâtre ya Charlie Videloin tant batuni ye émotion na ye ya soka lobi eloko nanga na kosepela mukolo na kokufa bana nanga bazala na kimia seke na kati ya théâtre soko moni muto asombi lopango asombi mutuka ya sacrifice makasi sacrifice ya peut-être ye moko wana linga kufa yango na mona keke côté ya théâtre yango tika na oboya kino sacrifice kuna eza passe côté pe na ye na fondation ya appelé pana mwamba ti pour faut rappeler on va fondation Zélé Belé. Alors président Potonito Kabwana dimanche 14 juillet na honneur ya Fifi Kalumba na Patrick Kitoko nini bolengeli pona bango e koleka ndenge nini pesa biso desama avant goût président. OK, je pense toko to sana nzambe manifestation ko banda 13h30 wapi ekozala na avenue Lutunu numéro 22 eza na commune ya Ngaliema na quartier Kamonga référence yango eza arrêt église
Alors tellement toza proche à église moko tokozela église wana eko ebimaka na 12h30. Alors na 12h30 déjà balance eko banda ba 13h juste balance au lobby balance yani ya musique parce que ba ocha podium ekozala vraiment spécial ekozala vraiment spécial ekozala na balabala nani akobeta musique bon nalobaki tokozala na c'est fort leader babengaka ye leader ya horoscope tokozala na armelo baza ba artiste oyo o bayembaka jour ya anniversaire. Alors muntu moko surprise moko ekozala wangila artiste moko azalaki epawe rason nde tozwaki ye lisusu pona sepelisa bato mama Nathalie pona koyembela biso mingongo ya Marie Misamu pour kobanda na biso na adoration. Donc ekobanda 13h au lobby et au banda 13h je pense ba nani na nganyonso ba surprise na nganyonso ekozwa pe 2h du temps pona kosala ngo et loko ngana ko yebisa pona kosukisa ba cameraman kosukisa pona madame Fifi ba ko tumbela ye taba bango na Patrick quand bango mali taba bon na ba journaliste na ba compagnie na ye ba tumbela ye taba à part ba makamususu to bombeli bango mais au bengisi le côté pour la chef na régie chef Galor il y a combien de tabato mon chef Galor yenda zala jour ya anniversaire ya solo yenda zalaka muto arrangeaka sona nga ndenge bayelaka nga manzanzo bayaka na moi ce qu'on a rappelé au président bon chef junior non Galor chef Galor surprise na lingi na lo bebelete musalo bo salaki na moni bino boke martyr na moni bino na anniversaire ya président Maloua ndenge bozo sala ba makambo wana mais bobo sanate 2025 tokozonga na pante wana na boyaki kocha loboko siko nazocha ba loboko na kosenga na passer invitation moko show tant on a l'allé na la moki ba pesinga ka passer moko assembelelanga passer de la foi na yebi ete to solola na noté mais naza munjimi ya catholique na yebi ke mon père nanga sango nanga kozala mais passer de la foi a kozanga te na komeka koluka na ochinda pe comité nanga baluka comité na ye pona kopesa ye invitation na 2025 je pense na bailanga boye to sala. Merci beaucoup président Jackson Bala, comprenez que ce ne sont que de surprises à ne pas dévoiler sur ce plateau. Rendez-vous dimanche à partir à 13h. 13h déjà. Na président Jackson Bala. Congo to sala na bolingo pona ko honorer Fifi Kalumbwe na Patrick Kitoko. Vraiment merci, merci na Yopé, merci na madame Fifi, merci na maître Bilou, merci na Oyazana Régie, chef Gelor. Chef Gelor. Wana lo baka mingi te merci Karanoki, kanda na yezala mukusi. Merci président. Ce qui les loge soit les kaka na ba télé bomonaka ye ezalaka esengo ya télé te nazalaka na objectif moko boye na kaka maintenant nous te komi soki mukole kokoma tokopesa kaka nzambe. Merci beaucoup. Merci beaucoup président Jackson Bala. Je crois qu'il est trop zalana dimanche puis semaine ezo bana tokoya poto laksa na ba image na ba téléspectateurs na biso na émission Morning FM émission tokomi na suka. C'est comme je l'avais annoncé. On va terminer avec quelques anniversaires de ces côtés. Eh bien, on va commencer avec